Ah, tata olaxika église na okota na sambela. Ngoko utili kolabi kokota te na yebi elokote na yebi angote. And oh, but Billy boy, na lukito boy, na kota te na kokota. Maintenant na zolo bana kota te, wala satan mutazo de changa na zonga sim. Omoni bisambeli bache on dirait clôture ya lupanga bangome mon ndenge zalaka. Na kozonga sima na kozwaela, ti na kosote. Na mikotele na kati atako loba okota te na sina koti fona rejoindre baninga na omona ebele na lokito makasi na zongi sima pona so ila na kimambangu yo na ebi kokota to zoka ngate zelanga wana bui ya babota basore bele ba ya na lokito makasi babakanga na kimemba na hotele ma 500 mètres natala basodo bazoya na baboto zo kimambangu wana na balwa natala mpaka moko zo ya na nzete mwana uzokota awa tata yebi angote continue zela uzokendo komona ngupita kuna musika ndona bino bandu kite même mbinza pompage kuna kokende babito moni église à solo na njili nalomoka 5h 4h 5h njila ti njili mbongo na poche te makolo kokendo ko église so mais heureusement tant on a bando commencé na commune sika na za nebi no sembla te au côté na au vandi na ba au bando tala a kinganda l'atelier frère ça pas tout ce qui go appelle non sur la vandi tata ba meminga wa église la kisangai ozalia wa upa so zate yebisangai cérémonie na mono ya liboso bat baza kuna liboso ya yo ou bien ya bat voilà question mi balé na bando tuna tata bando ume na pendate awa nde to ensemble na bangar mais kuna bisambelo na minene ba plafond ba toiture nkolo abando ume la tête on dirait ilongwe na bando kota na vision en extase ça veut dire les ara aux solola bozana masolola baninga mais moni ekata on dirait film moko elekeli wa brusquement na invitation pour vivant on dirait film moko zomona likam miso zotala on dirait film l'équipe on sentit que histoire moko bazo betela yo ndeko labino kola bando la kisa loboko la tate kitabia wa mwana na kana zakutu te na ebi église ote mais bande on a Christo la bando répéter que cérémonie yo na yebi kuti angote et sur une vision katan na zongi na bomoto na yebisi mutameminga frère awo meminga na tuni mukolo mukela bia za wate o pe eza yete ndawo ya lisute abiko loba te ba onyo kana bando loba fona loba pe na oya lisusa wate frères et sœurs même de aux arana l'église loba ko la caf fanatique ya pambate tuna kanzambe na yo azalu bien zate parce que réponse de on a bien besoin ezaki instantanément mais à un certain moment bisambeli mususu bozomona ndeko na bino nano na bomwana amona obena ndoto posa ressemble okene dans la boye en plein sommeil note au côté église tel ba commander ba komaka tata olaxika église na okota na sambela ngoko utili kolabi kokota te na yebi elokote na yebi angote and oh but Billy boy na lukito boy na kota te na kokota amen na kotanga na bisambelité parce que eza ba na raison hein motambuta na ndenge la ye maintenant na zolo bana kota te wala satan mutazo de changa na zonga sim omoni bisambeli bache on dirait clôture ya lupanga bangome mon ndenge zalaka na kozonga sima na kozwaela ti na kosote na mikotele na kati atako loba okota te na sina koti fona rejoindre baninga na omona ebele na lokito makasi na zongi sima pona zwaela na kimambangu yo na ebi kokota to zoka ngate zelanga wana bui ya babota basore bele ba ya na lokito makasi babakanga na kimemba na hotele ma 500 mètres natala basodo bazoya na baboto zo kimambangu wana na balwa natala mpaka moko zo ya na nzete mwana uzokota awa tata yebi angote continue zela uzokendo komona ngupita kuna musika ebele abantu boye nzamba yebi kuti angote mawata unabona ka bisika poto lega kaka na mangomba onkola Alexander ona bino naliloto nano azana mwana na sushi ya kosenga losambo asolo ya kosambela
Zaki facilité pour qu'on a bino andi ma ko sambe na dam parce que na bono mona bando comprendre déjà que bisambe nyoso tata bando la kishangeza yete amen bande kona Kristo. C'est à tel point même qu'il a zaki à un certain moment oui peut-être on a bien bando kota église bastonga na mboka na bongo na bisambe ya mnene wana banda wa ikoza la musika mais samedi na bando kota ngamoko monene ya église na babandi nyonso na kotinga moko ko méditer na ko méditer même 1 heure 2 heures na sana katinga moko. Frères et sœurs koluka nzambe mingi baoluka elungi na tata mais ça fasse pas si pour na discernement. Ne ba comme la Bible mon peuple périt faute de connaissance. Mais de qu'on a vu non baoluka tout le temps à la kisanga ndamona ayebisanga soki aye ou pas. Donc la Bible sera jamais que la comme Moussa n'andam na salé. Loin de là, na obanandeni, na koto na tinate. Mais maintenant besoin na kata iloba. Kuluka kabilo kwa mukilite. Oya bongise la yo, na no bota magite, iko yana pete. Na kamlonso, yimo ka yebi ke date boya kolenga na passe, dimba passe. Yimo ka yebi ke date boya akolenga na koseka. Et c'est où la tata fait déborder te. Landali loba pona mukola suka umona lo ya mukili eya ça va eya te mukana ya kozala kutna mawate kozala pena jalousie somo omoni mutaora isite eza mukana ya mwana loba koluka na nyonso ebele ya mukili te luka kaka omona lola c'est très important pe pona omona lola tonda na makambo malamu sala malamu mingi balobaka na sala malamu bandimanga te yo lingi na ndima yo okosala malamu menzambe ndimi yo ebata mokili bandimi te continuer na bata mokili bandima malamu zo sala na nzamba ndima nani aleke malamu voilà mingi balobaka na laksi misala bolingo mingi me bazongisela nga te frère sœur bolingo nyonso ozolakisa epa na tata ozosaleli ya somo ta salaire motu sur santé zakaneni salaire non mais dans au salaire nzambe est-ce que salaire ya tata ezate oyo yawa kufuta lekimo muta mukila kufuta yo ko sela ndeko pesi boyi bazongisela ka yo tika nzambe yemo ko jour azongisela yo oyo pesi mukepa na kolo botala ka même motonde bolona ka milona olonika mwambo mamoko alisango nzamba salini a multiplier kona na mabele tant lisango ko bima tige ebele tige mi balena nzete moko otangi mbuma masango ko mi ata 100 mendege ni a multiplier kaka graine moko lonaki ndege nzamba multiplier ngoko na mabele ko mi 100 moyo ko tanga ko mosuze zate. Frères et sœurs salela yao ko bateke na laksi bolingmi bazongi selanga tika mukiliba ata bazongi te tika ya wazongi selaka yo. Pero ozongi sa yawa ozongi sa yo. Tant sumeme ko bande pana yo e ko kitatina bana na bana. Amen bande ko na Kristo. Bolingo mingo zo la kisha ozo kabila na baninga ozo pesa bato ata bato bapoyi na bango tant so ekangoli moto akenda ndeko na okenda asala mabe mingi me yawa yo kelemawa. Pe abigisi molimo na isika ezali ye. Yango na continuer ko sala malamu. Continue toujours qu'on l'accepte bolingo et pas baninga. Et ça na basambeli kakate même au pakano. Même ennemi na yo l'accepte bolingo. Ah on voyait ça que bon l'accepte bolingo kabino na bino, ça serait mal faire. Même motivation na ki na yo côté na malade, bimisha tamba au faire soigner. Na la resala ngwa. Motivation na ki afinga ki yo. Tala mutuna yo kola ngubu. Ukuti na malade akwai ndiboso na kosani basambe le bakomani prière na ngandamba yo kinzamba pinirie okoti na satan wana sepelo moni ngaba sakana na gato basakana nzamba pinisa ka bango okomi deja na okomi mwana satan e bona tata ndeko nanga ekomi bondegeni ya komi ko yoka son ko iba sonete wana sa elekai nango pamba ozo mboga ya traitement tena sana ngote même na hôpital ukuti na zala lesa ye awe ko salema boko salango bobundaki abeta ke mbatu me kuti na malade ko salisa ye aboto la ke fiancier na wanga balade
Mama. Kansan nga bala wa botole okuti ekona na pasi ekomi na ye. Oko ide. Wana obetilis, wana zu histoire obetala baninga. Funa lukaka moninga nanga. Okemba mba pa moninga nanga. Ma copine na betelu solo. Ojo soda ko ya abotola inga na kuti kawo. Azo kufa moni basakana nanga te. Situminga bala biso pana lo basakana biso tete. Ngula moni shoke oyo bozaki ne ennemi na comme na problème yo tonda motema bolingo salisa. Kozongi sa mabe na mabe. Ko sepela tena malheur ya moni.